puis mboka ya biso ya Congo eza mboka ya mutu moko te. Eza mboka ya biso banso. Ozala mungala, ozala muluba, ozala mutu ya Katanga, ozala mutu abandundu bie mu Congo, tozala eloko moko. Ozako mona eloko ezako bumamboka na biso ezali kaka tribalisme te ezako kobebisa mboka na biso. Soki tozali na bomoko ennemi ako mwana place ya kokotila te. Bomoni ke bitumbe koti na bamboka na biso pourquoi puisque tozangi bolingo di nani bomoko ezali te. Tozaka na ba division, c'est pourquoi tozali kaka gauche droite tozaka mwana il faut tozala na bomoko totelema na bomoko nzambe oyo akelaki apesi biso mboka ya kitoko boye mais sikoyo bolingi botika mboka ekenda na maboko ya bantu mosusu.